Capage TV. Capage TV. Capage TV. Nabana omona keso kozo te ya ozo prier bato bazo kwea ezaka magie. Sikonga na kata bandoto na kobi komi mona sikonga na zo te ya bato bazo kwea ba délivrance salama na sutuka bondoto. Et quand je parlais à mon père, albi yo ko sale l'ensemble. OK. Na mona na noté na famille na ngai oyo mutazo boko la taba ntaba ki azata na 15 ntaba. Mais famille ba chef coutumier. Yé moko chef coutumier, c'est un véritable pauvre du village. Donc il était riche na dimension ya sorcellerie ba benga général. Et ngata on a kola na okansa général o bazo benga c'est toza na famille ba général hein. Nsoka ne général bazo benga par rapport ya dimension ya spiritualité na ye. Il y a des faux serviteurs au baza na mission et ya ko bebisa ba mususu. Donc même ba alliance na yo na ba sala nzambe il faut savoir choisir nani okotambola na ye nzamba landanga na lota kaka na mona papa moko mukolo azolanda azobetanga lobi zonga na église nazo zelelo na Brazzaville. J'ai fait autant d'années na Brazzaville nazonga maboko papa OK no luka kande mo mbala na luka ndenge mwana mbala ke na luka dans l'entretemps na kimi appelle wana papa nanga molimo lobi na koma musali ya nzambe. Moi je me dis non, les gens qui sont en train de servir bazo souffrir na kota suna souffrance wana na botamina na famille moko mutu azate. Il faut na bunda na pesa moi valer na famille na comme pasteur na kimi église côté na kimi wana j'ai souffert. Tout ce que je faisais ça ne tenait pas. Et la nuit quand je dormais je voyais toujours un monsieur azo gangelanga lobi vineza na Brazzaville te zonga l'église nazo c'est là yoko. OK. Et na force ça n'a pas tenu, j'étais obligé ya ko zonga ki ça na zonga kana complet jean. Bon, je sais qu'il y a des hommes de Dieu humbles. Mais basés la plupart ce sont des orgueils. Et là, on appelle le lin de paix. Exact. Parce que on connaît en partie. Moi, particularité, tu peux ajouter et pas à moninga. Et ça m'a bêté. Journée de couronnement, pasteur. Journée de couronnement, ils ont les 17. Bana ISP Gombe, Basile Cyclas, Tozana Bango Awa. Ce qu'on a Sultan River, ils ont la VIP. Droit d'entrée, ils ont 40 $. La Kitambo. Nous sommes à Kitambo magasin, Sultan River, ils ont Pembe Niwana. Pasta, on a bateau Basile ici. On va aller à un cadre VIP. On va aller à c'est une comprendre. Jour avec 17, donc ça la bison nyonso na hôtel River na Sultan. 3 d'entrée ça na simple 40 $. Ça bon côté. Yango wana papa. Donc ça aussi une chiquito ce que nous tendre ni to kota ce que terrain pour toti na libanda. Oh si que ça le comme ce qu'on a permis au kota terrain. OK. Terrain ça Moussa Musala. Oh yoko leki na kaso la qui ba misapi que no c'est ce qu'on a bou na boulot. OK. Le 17e ça va encore Rosa. Oya to kozala. Ba témoin, ba camarade ndeko, ba famille ndeko. So bolinga pena ndeko na mdenga sisi chiki boya ko zanga. Yango un hôtel River Sultan. Et 17. La vidéo aux annonces tout aux opposés. Na lobi ngamoko témoin na kozala. Donc là président va challenger. Donc on va ta téléphone ça coaching fa boko. Alléluia, alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est pris. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous avons clôturé l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Muspers Perico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège, venez de partout. Ce sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie, Baya Ebele, et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la commission Nzambe Oyo, à commission quand même, en décembre, Mingi souffre de vie, Mingi attend les premiers en Wamouni.
mais yo ndeko na nga oza na Italie, oza na pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa Nzambe, yaka konetola ye, yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye, le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert, somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo. Nzambe akozanga te kopambola ye. Le 1er décembre. Lobikara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Capache Télévision, merci en tout cas d'avoir Barabiso, Botalabiso, anytime, et merci. Pour partager l'émission na biso, merci d'avoir maman Nyonso Balandaranga, merci d'avoir partenaire Nanga Nyonso. Dans la Ruth Makambo parisienne Air, il y a ceux qui parlent na Suki, Ruth Makambo. Azana immeuble Empire na 24 na premier niveau so bokewana bozo ba coupe o ya kitoko. Mais ma maman Nyonso balingi balata grand super lokolanga, bolingi bolata hollandais, ba maputa Nyonso ba robe. Oui, ezosala yo ke ozala vraiment femme africaine, vous contactez nga kaka nga moko na côté Kilabino avec ma livraison à domicile. Merci en tout cas na ba homme de Dieu oyo ba participer capé na élévation à la chaîne surtout parce que ba yamba maka ebele awa ndako yamba ba pa ezali ndako ezali honoré et puis ezali na bénédiction. Le l'autre yamba pasteur Aaron Chouamine, voilà. Samuel. Pas ça, moi. Merci en tout cas, vous êtes bienvenus. Soyez merci le bienvenu en tout cas. Et merci en tout cas pour la considération. Parce que ma chaîne est belle. Ce qui est Thomas Pognawa, c'est qu'ils ont la bénédiction. Moi, il y a journée à l'élo, il y a mois, il y a année. Et puis, il y a 2025. Parce que y a Kita Mata, ils ont la turbulence, novembre, décembre, banane, barotika. Oui, madame pasteur, et puis salutations à votre bande d'émission. Merci. Na Pessimbote, na Balandi Nyonso. Il y a Capache Télévision, et ça, chaîne O Nalanda Kamingi. Merci. C'est pourquoi Nazaki convaincu, non seulement Kolanda, mais Namoko Penazala, Moko Yaba partenaire, pourquoi pas Kosala Peke, chaîne Nabiso, et Kennedy Bosso. Voilà pourquoi. Na Zawana pour na passer émission et le monde a maman na biso Capache. Papa Aaron na rolinga ba yo ka kitoko na yete soko ki kozwa micro yo tche na kati o chango awa dans longola ngokaka sala ka geste wana ko tsango vraiment matisa pona moni ozana voix rock ozipe isusu oyo o matisi po bana Nzambe voilà en tout cas. Merci Wana Tororatete. Merci d'avoir Hollanda Bisso en tout cas. Bonne église et Tonga Ezali Wapi. Et ça dit combien des années parce que tout ça dit le la émission présentation. Tout ça présenté une église. Au Bakoya pour Sambila Bakoya Wapi. Et puis interpellation Wana Yakokoma homme de Dieu. Aux a consacré. Tous les arts roi Batunio sur ça qui la pire vient à yo. Azaki une église. Aux a qui diacre. Et va pêcher au parti na yo. Yo yaka kotika mabonza na grande église, tu es allé révélation et puis yo mon causa fondateur il y a Etonga. Merci maman Capache. Nazali représentant légal. Il y a communauté des églises la gloire de Dieu. Amen. Oyo assemblée centrale Ezana boulevard Salongo numéro 56 référence Eza terrain à Saka. Okay. Oyo baza mupanzi à Lemba, Rigini, Salongo, Bayebi et Sikatoso le Belawana. Tokoma pasteur par Ndotote, ou bien par Nasepeli Kagana comme pasteur. D'abord, ngata on a sokola, natikala kolinga ki pasteur te. Amaka pacho yebi ke seri na biso wana mona pasteur na parafifi et toboka, et wana na Bible longwa baposo. Et puis ça y déjà image moi mabe que moi nous avons tanga a jamais aspirer aux la pasteur. Et puis je me disais ndenge nazo la science commerciale na ko évoluer na anglais wana je n'avais même pas rêvé qu'un jour na comme pasteur. Quand je suis allé prier naza moko ya ba ressortissant ya Trinité. OK.
Un jour, pendant la prière, Nzamba la kisanga film y appelle nanga. Na kangi misu na zo bondela, na moni écran ya monene donc forme montre. Kuna na montre wana, je me rappelle, na bossa na rangote zaki 7 heures juste. OK. Na banga na fongoli misu na moni que tout le monde était dans l'adoration. Na zongi à 3 reprises montre wana et zobi melanga. Je suis allé voir mon père spirituel pour naloba mais pourquoi na zo monande wana? Na ebisinga, c'est ton temps, Dieu t'appelle pour servir. Amen. Tango ebisinga ka likambwana na yoki makambo appel nzambe na kima église. Je me disais ngai na mona na ndenge ba passer bazo souffrir boye na kende suko mikotsa na kima na kenda Brazzaville et kuna nde na Brazzaville nzamba landanga na lota kaka na mona papa moko mukolo azolanda zo betanga lobi zonga na église. Oh. Nazo zelelo na Brazzaville. J'ai fait autant d'années na Brazzaville nazo maboko papa. Oh, OK, no luka kande mo mbala. Na no luka ndenge mwana mbala ke no luka dans l'entretemps na kimi appelle wana papa nanga molimo alobi na koma musali ya nzambe. Moi je me dis non. Les gens qui sont en train de servir bazo souffrir. Na kota su na souffrance wana. Na botami na famille moko mutu azate. Il faut na bunda, na pesa moi valer na famille, na comme pasteur, na kimi église. Côté na kimi wana, j'ai souffert. Tout ce que je faisais, ça ne tenait pas. Et la nuit, quand je dormais, je voyais toujours un monsieur, azo gangelanga lobi vineza na Brazzaville. Zonga l'église, nazo zela yoko. OK. Et na force, ça n'a pas tenu. J'étais obligé à kozonga qui ça na zonga kana complet jean. Neli pa molina na yaka na ngoya ngona. Le même jour nazo koma na ndako na mona papa nanga molimo aye. Oh le Seigneur m'a envoyé. Donc na moni kutu neti libabe. Vous appelez à mon salon auto salon ngoye koya. Oui, naza mwa na lifulu. OK. Na lifulu ndesika na bonga naza yangwe. Na utamboka metangu na ye na fani na lifulu. Tangu na ye nde na lifulu ndesika nazalaki. OK. Donc c'est comme ça. Tangu na zongi na moni papa molimo aye. Eh bien non, na ye ko lukayo. Mais comment aponika joana tango akei natika nazaki interpellé pourquoi kaka lelo na yé ba 15h 17h aye ko lukanga na bando zo mo ba matière à réflexion et de temps en temps tango nazolala na lota que je suis devant un public na oteya batu bazo kweya alors que nga moko na nature nanga na bana omona ke soko zo teya ozo prier batu bazo kweya ezaka magie siko nga na kata bandoto na kobi komi mona siko nga na zo teya délivrance salama dans sutra bondoto. Et quand je parlais à mon père, elle dit yo ko sale l'ensemble. OK. Et c'est comme ça, la petite vient manger malembe na bando zo moi désir wana bakotinga na intercession na kena évangélisation tant on a jusqu'au goût à évangile, c'est alors que batininga na la formation et après formation on a papa nanga molimo à libérenga. À surprenant à péter. Après combien de temps? C'était après 10 ans. OK. Mais à Ebisinga Nzamba, Ebisinga Kendo Sahela. Yo Kendera yo. Na mwasi na yo na libéré Gabino Mibale. A sommet lui son bonda. Ce n'est pas comme aujourd'hui au monde. Bana bazako s'est rebellé. C'est ça. Azobi mon église sans bénédiction à papa na ya molimo. Et même si à cause de la wana papa nanga molimo la fière nanga parce que je suis sorti là-bas sous sa bénédiction. Et parmi bananaye au bazako meka ko émerger, je suis compté parmi ces enfants là. Et donc voilà un peu na sens wana nde na benga makina musalanza. OK. Papa, ce qui motola nzambe azali azotala yo okoyebisa ye eloko nini oyo na nous posons occasion ya koyebisa ete à travers Kapache de musique. Na batanya so passé na ye et puis nini oyo ya makasi ozwa ya kozala pembeni na ye na domaine ya vie wana papa nanga molimo. Voilà. D'abord eloko liboso na koloba na ye merci parce que yende akotsa elengi wana ya kosaela nzambe. Okoyeba kombo na ye? Oui, pasteur Michel Malonda. Azana Kinshasa? Azana Kinshasa. OK. Yende papa nanga molimo azo kamba extension ya Trinité o ezali JFB na lifulu. OK. Donc ya liboso na repesa et merci parce que ceux qui ezaki ba papa moko négligent, ils pouvaient aussi me négliger parce que nazali ko supporter makambo bonzambe te.
Donc je venais parfois na bimi na kemela nanga pe. Mais mon lende ya papa nanga et sala ke epesinga gu ya bonzambe loka liboso na koloba na merci. Ya mibale na koki ko promettre que discipline oya pesanga parce que c'est l'un des hommes de Dieu qui n'a pas de pembe na ye naturel comme on aventure même lembo ya ba aventurier. Au contraire écoute abana websanga Aaron attention il y a de faux serviteurs au bazana mission il y a ko baby sabamsusu. Donc même ba alliance na yo na basala nzambe il faut savoir choisir nani okotambola na ye. Donc je peux promettre à mon père spirituel Azolandanga qu'il ne sera jamais déçu. Et papa Aaron, et na papa Azali, papa Azali vivant. Papa na maman ba botinga bakufa. Oh, mes condoléances. Bakufa, papa kufa juste 2 jours après résultat nanga examen d'état. C'est comme si Azaïka na mission, bon Azaïko bela bela. OK. Wana kuna ka to na Kinshasa. Wana nga na ye Kinshasa ya tikala ki na mboka, watikala na mboka. OK. OK, na rappel de temps en temps. Non, en tout cas depuis Nalongwa Mboka, Nazonga une fois pour nagezo diplôme nanga. Depuis ce temps-là, ah oui, et loko e baisanga tangu Nazonga ka c'était na 92 ou 3. Na kekuna na kutano ko na biso nde makambo nazolinga na lobela de quelle famille eti. Nazonga kuna na kutano ko na biso moko atangisanga te. Abokolanga te na tikala ko jata biki na ete mais tangu na kena mboka abengi singa bobenga mwana na ya na ye azobenga mwana mwasi moko na ndaku na ye na bosana komba fi yango o tala mwasi na bongiseli yo ye kinchudi ko na tuni na lobi est-ce que nga na ebisio ke na ekobala nga na ko sa diplôme nanga tabo otangisa ngate osana ngelo moko te to responsabilité monika ka ya ko pesa nga mwasi. Et puis, na basi yango mboka donc yo na zo ya kala ko na liyebu. Na yo c'est ma sœur. Na yepo na yango te. Donc voilà un peu depuis. Même pour la batmisusu. Oui et surtout so batalo se netando et kindarati partout. En tout cas nazalaka na vision ya kozonga pona ko implanter. Ouais, très important. Tu vois là-bas il faut qu'on milenge la malam sinon donc l'autre banguma bangando ni mécano ya terrible donc il faut vraiment nazela ta nzambe parce que ce qui nzamba le bi kende c'est que soubassement na ye protection na ye ko sala et puis on peut implanter une église là-bas lokola moko ya elembo ya fierté en mboka na biso. Vraiment en tout cas merci papa Aaron tozo kende vraiment très très bien et je dirais ceci Nathan oyo sali l'église et loko nini oyo yomoko moni biso ba chrétien photo longola oyo pe bino basali na nzambe ya lelo actuellement ya ki lelo il faut que bolongola on a bonne marche ya musala ya nzambe. Mama Kapache eza pasi lelo soki nga nazalaki pasteur nazalaki nzambe naosa banalise donc nakoboma bato ebele soki nazalaki nzambe surtout na ville na biso ya Kinshasa nasala constat moko c'est comme si bato bamesana na nzambe. OK. Pour tous ceux qui sont à l'intérieur ya mboka, tu sens que chrétien a un déplacement à 3 km pour aller à Koyoka Lobanzambe, au Sambeli pour azongi lobi a koya lisusu. A 3 km. Mais et pas na biso na kisasa ba chrétien ba mesana na nzamba comme ça nzambe kwa moi garçon de course. Ce qui mukolo wana apambwa mi moi musala moi mbongo apesi église na yena no moi au revoir yewana ce qui a lotika mabebu ba betie kansonda baloba balobaka kingo etenga daddy donc wana siko pasteur a comme lokola kwado do bandimi ya kisasa ba comme ça ba pasteur ba kwado pourquoi do azaka wana ozela yo kaka timu kolopine kotoboka mais ce qui pino eza malamu azakuna donc akoleko kutapesa tambotete. Il faut que les chrétiens à Kinshasa balongola caractère. Ça c'est un. Deuxième caractère, au chrétien qui il faut balongola qui noiserie et côté na quatre églises. Donc ce moment, batu ba memi lo yenge na quatre églises. Kala ezala ki
au côté na kati église même na kati adoration à pamba na fièvre ya kina mwesi na kati adoration à pamba be louange à pamba zo mona ba démon ba tika bansoto abat. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tu te poses des questions. Toza na kati ya répétition à orchestre moko toza côté nini et je banate. Et en forcerie ceux qui payent pasteur aza vraiment ya nzambe te. Amemeli bino pe oya ye loyenge donc ozomona ke sauf qui peine à quatre églises. Donc bananza il faut balongole loko na komona net que tellement to sambeli mingi donc nzamba commune to kotinde kenen à gauche kenen à droite. Alors que Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Oje bakuta ta position na yete, azana kanda na yo, to azana sengo na oyebite. Donc quand tu viens là, il faut venir avec tremblement. Vraiment. Parce que de temps à autre, tozo sumuka na maloba, netalelo, na boye. Quand tu viens devant la face de Dieu, viens avec tremblement. Tant que tu banda vie chrétienne, avant aucun devant dans la banque, au côté de l'église au Fukaminan, au lelena no mawanzam. Après, ok, qu'on va mais les lots. Les lots de chrétiens sont contents, ils ont accès place. Il y a on a place dans n'engue naï. Mais les camps place, peut papa, on le quoi évoquant, on est là, tu fais quand ayo. Si quoi pour la nini, ils ont la nini, réunion à bas protocole, tout bino ba homme de Dieu na kati l'église, bon pour la nébilo ya rocha liboso na estima. Pour on appelle kawana, ya ngoto potana, pour moi chose à pasteur. Et l'autre on a ramené to potana na yi. Na bi maman ba ko fiko la kisanga place à revendre la thé. Place nyon c'est l'église. On a arrêté, on a avant. Mais on a pas place à vide, il faut vendre. Bino comment tu es un donateur, comment l'exception par la signe. Surtout si tu as un bon protocole, tu as comment sécurité. Comment on discuter na bango. On a comment préférer na faire na ndako. Maman Rapache. Bon na yoka lisolo ngwa bongo ka ndengwana. Oh, eza na église oyo. Service à protocole ya Kinshasa eza nul. Eza na ba place ba donateur. Na oloba moi na ngasa wana pe ba o ba membre d'église ba Hollanda. Je ne sais pas. Na biso logique wana eza te. Sauf catholique to longola bango. Ba ba ponela ba ba banque. Bon. Na zo linga na éclaircir dossier yango. Parce que je ne sais pas s'il y a des églises qui prévoient place à liboso pour les donateurs, les partenaires. Bon, en tout cas, pas de salama. Et pas de salama. Moi, je vais y Il y a une autorité à côté de l'église, ma vende nasi. Officier, il y a rang à l'icolo, mais ma vende ici nasi. Donc pour dire que quand on vient à l'église, ce n'est pas notre maison. Nana kunayo, okoki yomo komi ponela. Netezana banda kumususu. Eh attention qui tu as na qui ta papa. Asebela mingo va na place. On ne pas na yo. Mais quand tu viens à l'église, l'église déjà na moi structure na yango et salama pour accueillir les gens. Service d'accueil ça. Par respect quand tu arrives à l'église, le col les anda kunayote. Ndima service à protocole bapesa yo esika. Mais na langage ni papa. Na langage oyo ya bonzambe. Voilà. Ozomona bonjour bonjour on te présente parce que l'église est dans la rangée belé. Na politique ya protocole il faut to banda liboso. Na kamwe bo koyoka ke place liboso za batu moko bo biso biloko wana za la concert. Biso za la rate. Oye liboso vanda liboso. Oye bo tozoton ça va arranger jusqu'à ce que tu retournes sa place wana. Pourvu que même si moment il y a prié, il y a parole et si est bandaki que les gens qui viennent en retard bayate biso de la landalité ya awa ya yeboye à côté awa ke ko vanda kuna c'est un dérangement. C'est par rapport à ça to mona que tozo banda retourne sa liboso tito que no tonda na suka kuna côté za la plein ceux qui bato vanda libanda bendenge nini etikali ndengwana. C'est comme ça que ça se passe. Mais au komona bajari ya ba chrétien mususu parfois a se peine na epete ko vanda liboso mingi constant na sala omoni ke mutaye liboso ba limba pese be place liboso mais ya se bela va ande na si je ne sais pas ba kozana ba raison na bango parce que ba chrétien qui ça lelo na quatre églises azana na WhatsApp na ye na TikTok. Azaya na TikTok na ye. Si tout ce qui frère azo modéré a se pelaka na yete. Donc a betio penda mu pansi, ya za kuna ta ozelaka dadi era ko telema. Total a biso liboso bon observer nyoso. Bien sûr. Tout la ndela.
On dit déjà que sœur Cynthia na TikTok. Maman. Donc, dans la église, il y a une classe. Mais on se base sur un film. Si vous prenez papa, vous pouvez savoir que vous avez un silisi, vous avez un kangi liloba, vous avez un réunion. Bon, selon on est ici la parole au parce que vous français makasi, versa makasi, pour la plupart il y a battu lelo na kati église sora ke nanda wabi bosambeli ni moté ateini. Bon, na kati ya matéa, il y a deux sortes de matière. Il y a la prédication et il y a l'enseignement. Na kati ya prédication, d'abord prédication c'est à moi tamuke. Prédication, cela veut dire mutu ye moko aye apesibino leçon de prédication na ye peut-être pendant 30 minutes et après on prie. Mais un enseignement, ils en ont des détails. Point à liboso, point à mibale, point à misat et na quatre enseignements. On peut se poser des questions. Qui n'a pas compris, point boye, on peut pas poser ma question et on répond. Dans un enseignement, Moutounos a un droit à répondre pour un éclaircissement. Donc c'est comme ça. En tout cas, pasteur, en tout cas, na sepeli makasi comme on a eu église à Salongo. Na Salongo, numéro 56. Boulevard précisément, boulevard Salongo, numéro 56 en tout cas. Et ça lui sont vraiment bien comme on a eu. Et puis, bah, nous avons sur Bazali côté Puna, boye bah que désormais église Ezali. Boye à église et on s'en a bien. Programme Ezali le baki. Chaque de 19h à 20, de 16h à 21h. Chaque mercredi, vendredi, de 17h à 19h. Et puis dimanche, dimanche de 7h30 à 10h30. 7h30 à 10h30, 7h, 8h, 9h, 10h, 4h du temps. 7h30, donc ce qui te suit, 8h30 c'est déjà 1h, 9h30, 2h, 10h30, 3h. Tout au plus 3h. Non, c'est les dimanches. Est-ce que l'église Moussous Balobaka, Toye Bara Eraoya, mais era ozong eza molimo ndakamba biso bako banda tongo ti 15h. Nous ne sommes pas dans ces biso de dans la logique il y a temps. D'abord pas na biso mona que ceux qui beaucoup mo déborder au mona déjà mutumo mi balé mi sato abando kena bango. Donc tu seras contraint il y a kokata sermon na yo pour nous respecter. OK. Si ko maté apé trokota na thème na biso eli biso parce que voilà que ça déjà air. Maté ya mingi plus parce que na église na biso mingi les africains ça là partout. Tout le monde a mingi ba maman de ba tondisa ba église. Et les autres hommes on dirait les leçons morales et penza na kati ya libala église zo sala musala na ngote yango ezali pe cause ya makambo ebele familial o ezali kopesa te. Est-ce que papa on a kati ya église na yo moko tolongola no mokambi ya ba mama tolongola no ba mama présidente pasteur yo pas maman ba mi pasteur to ba mi ba pasteur yo moko kozora tompe en tant que pasteur o solo la na ba mama et surtout ba couple o ezali na kati ya église na yo. Maman Kapache, je pense que dans l'ensemble de l'Anda, il y a un ministère de Banda. Il y a un ministère de couple. Parce que moi, je suis un conseiller conjugal de formation. Zambé na bolingonae Alexandre na enseignement. Wana na otangisa na Saint-Ophile. Tango esali appel nanga ezaki précédé na kolongwa nanga na Saint-Ophile. Donc, il y a qui moko ya basing tant on a longwe sans cause ne nzamba ko benganga. Et c'est comme ça que na banda ba formation donc toujours ba formation ba conseil conjugaux na banda ministère ya ba couple. Et na zana ba enseignement sur l'harmonie conjugale, sur le respect mutuel, sur la vie du couple. Donc, l'église est bandiwana. Nous, on ne faisait que traiter les cas de couple. On peut traiter les cas de couple. Et ça, les couples sont déjà divorcés. 20 ans plus tard, Boteyi Mwasi, Bolani Mobile, Boteyi, Bozong si bango ensemble. Bozong ensemble, Penzamba Pamoli bango, alors, baye une église. La plupart, ce sont des gens qu'on a gagnés comme ça. Donc,
libota ezali base, cellule de base ya vie ya bato. Soki libota, surtout papa na maman, baebi nzambe te, na ba culture na biso, na ba coutume na biso, c'est que les enfants baza exposés à toute éventualité. Yango moni ba enseignement na zote asir de quelle famille est-il? Et ça na ba famille mususu mona mutu abotama akuta coutume moko ya terrible. Ya terrible. Net nga moko mutu na zote ya bato parce que moi je presse d'abord mon expérience. Okay. Nga na botami na famille ba chef coutumier. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'ai jamais vu libala. Ataka prédote. Que babeti atali kembe na mboka, babeti mo guitare na mboka wana genini, moi na biso ba prédoter na mona tina âge à 25 ans. Na mona ngote. Na mona na nute na famille na ngai oyo mutazo bokola taba ntaba ki azata na 15 ntaba. Mais famille ba chef coutumier. Yé moko chef coutumier, c'est un véritable pauvre du village. Donc il était riche na dimension ya sorcellerie ba benga général. Et ngata on a kola na okansa général o bazo benga c'est toza na famille ba général hein. Nsoka ne général bazo benga par rapport ya dimension ya spiritualité na ye. Soki baye bayoki ki abomaki mutu la police ezo ya monika la police na musika wana soka balika na simanda kwa limwe dans la dimension ndengwana. Alors on a constaté que na famille na biso il y avait 4 lois oyo ba livra famille na sorcellerie. Les gens qui ne croient pas à la sorcellerie en Afrique, c'est que Mbamsuna Mbabotamite. Nous qui avons vécu cela, nous savons que Nami Tunaka, Satana Oyo Ayaka en Afrique, ça mususu, toka Satana moko donc Oyo Afrique ayana ayana kindoki, ayana mabe donc bamindele bakoza na kibu satanisme na bango, mais etanga maman etanga développement donc jamais oyoka ke mundele a freiné mwana na ye o azo ça l'étoile à mwana na ye jamais. Mais dans le ministère à délivrance de ça nango c'est terrible. Somo pas de mariage. On a famille nanga ba chef o bago baza censé kozala exemplaire na mboka ba balakate. Deuxième loi, aucun riche mutu moko ya mbongo ko telemate famille na biso ezaki mama soko teka ata milangi ya mai boya ata 3 4 olingo banda oteka babomi yo hein babomi yo. Nous vivions à cette époque-là zamba kaka 5h zamba 18h ozongi 5 dobima ba mabiata ngana bima mabiata likolo nzela zamba longwa na mboka tina zamba 7 km. Tu fais ça chaque jour aller retour. Donc OK maboko pamba il faut zonga na koni faut zonga na mutete ya fufu faut zonga na boye. Donc kuna mwasi azate mobala azate biso nyonso ndenge moko il faut ya na charge na ndako ponda ko vivre. La pauvreté, le célibat. Troisième chose, personne n'était autorisé à obima libanda mboka. Obi kenga na bima na mboka na kokima. Okima. Ozokima na Kinshasa. Hein? Donc ndenge balobaka que Jéricho était fermé et barricadé, pas d'entrée, pas de sortie. C'était comme chez nous. Au moins tout ba famille mususu ya mboka ba sa moi ba commerce, mais famille ba chef coutumier yoka ba oncle ne wa zoloba. Biso tozali na zamba. Omonika nde tokumisa Congo. Oh scandale boy na boy. Na tuni bana na église yo. So mona diamati oza licencié so mona diamant. Yo manganezo yebi am. Ba cuivre kutote. Oza kumisa la nga zamba. Mais nga nazo vivre awa lidofolo nazo lata sandale moko ezanga komondenge bana isaka balobaka mwata. Webi pine ya mutuka bakata basala mwa eloko moko bo yango na olata na ye nango tina kisasa na uti na famille ba chef soit disant la pauvreté la limitation personne ne peut sortir. 4 soko tangi okomika na 5e des humanités faut ba sente donc yoko za diplôme te donc batia limite. Aujourd'hui je bénis le Seigneur. Bandang Zambé à Benganga, quand j'ai compris les 4 lois établies à famille Nanga, j'ai organisé des prières et Nzamba Kango la famille. C'est presque chaque année il y a des mariages. Bah licencié n'a compté na habité siko baza combien et les gens qui se marient aujourd'hui on peut compter plusieurs personnes étrangères, quelque chose qui n'a pas existé 20 30 ans avant naissance Nanga.
Donc voilà un peu si ko bata modèle wana ba nature bata bongo ba osala nini il faut maintenant ko luka délivrance ba luka ngo omona mutazo longwa awa akeba Congo ko luka nganga po apese musala mutazo longwa azokende suki wapi ko luka mutu moko boy po abota alors qu'il y a des problèmes spirituels Dieu a établi ses serviteurs oyo apesi bango ministère à délivrance. Bishop mission Zambapes Bishop c'est l'évangélisation et la délivrance des captifs. Amen. Ce qu'on y a l'église au monde comment la délivrance c'est notre métier. Ba o ba yebi baso la nanga ba yebi ke makambaso le beza solo. Ezana ba épilepsie babika. Bata maboma babika. A dernièrement ba uto memelanga mama moko ibumu vimbi ba uti na ye clinique simbi te ba lobo ke no luka ba pasteur. Université. Oh, université monene boy na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Kapage. Na biso nzela obi. Oya boy so ke boy tabe atena nzela se. Ah boye. O so ke boy. Nzela to li beza ko poilu. E bo boy. Boy so ke beti na point chaud. Na Kingabwa ke penati na Wenzambila. Ok ti na point chaud. Boy so ke yango ke TP. TP obimiti BAT. So bunga te. Moite. Donc université qui toko ya cardinal Malou les Arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembedi boy to kenda ko fina na musika. Toti ki bambouteillage ya Congo c'est ministère biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa karine malu les ans na ba norme nyonso international. Tozo tika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na mabe musika. Or on a presque tout ça. Tout ezawa. Et ça na option na continuer. Ngana so de classe touro. Tokota to yeba. Tokota to yeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazi diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Malula. Mama bazi ba sisa wa. Je coco. Awa. Ebonga. Mama o ba komi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tala ke tin to tikele ba mboka te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont à fraîche. O uta na diplôme na onda ko kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrit. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Ah, tu as dit que mon peu propre, nous a ébélé. Et puis, et puis comme Singa, capable n'a pas assez beau. Et bela ba tu baso que ouais ko tellement kana ba reba kenda ba ni visiter misika. O baso ko makarita. Otali ceux qui ban ba mi classe, baso ka makolo ko c'est la transport. Surtout ça. Mama, o zameli ndengeni. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele et l'équipe. Mais après tout ça Simanda quartier to vandi so continue awa nikamba bisite mvula te pan okenda classe de vie hein mama ko sana classe te ngana maka le cheki kala pona bagite trop pour na zonge na jour reta na chiki ezate mama tala boya ba bisi no batumine na babima awa na sanzela université au kambi pepe pays lobiye mo tomboli maya ke ko sokola na ko na simbiete prière dans l'ensemble. Donc c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Tout le monde basi babota raté ko bot. Basi bazobota même na ménopause. Maman il y a 47 ans. Est-ce que vous imaginez qu'on a souci to sambeli a bot. Donc bateau basa na ba problème ba famille modèle wana. Net famille ba chef coutumier. O ya uta na sommet kuna. Ateka makila na na Satan. L'essence c'est la vie. Bino nyonso ba descendant na boza na den na ye. Du fait qu'ateka ngona Satan bino nyonso pe boza famille vendi. Ndenge Esther azolo ba Esther chapitre 7 verset 4. Alobi car nous sommes vendus. Moi et mon peuple. Donc ce qui muta ebite ke ndenge toza wa totekama. Moya luka délivrance ça. Lazare l'ami de Jésus a kufi kakabo ba kundie 4 jours plus tard Yesaye. Tant que Yesaye ba to zomela ye ba zomela ye ba tu Maria lobi soko zala ka wa mbela linga kufa te. Yesu lobi botie wa. Oh déjà to kundie déjà zo pola tokei. Tant ba komi na grotte Yesu abeleli Lazare sort. Bible lobi ke muta sekwi
mais azokoka kobima te. Pourquoi? Il était lié. Bandana mutu, bakangi maboko, bakangi misu, bakangi makolo. Il y a des gens qui sont comme ça. Même azotamolozo monake, à un état d'aveuglement, maboko eza okangama, makolo eza okangama. Pourquoi les mains? Parce que mutasala kana maboko. Ceux bakangi maboko na yo ça elokote. Même Goliath. Pourquoi misu? Parce que mutu jamais à cause à la libre à kotambola. Ce qui misu na eza okufa muto ya zana misu okufa. Il faut lukata mwana muke akomo tamu donc mwana muke azo tamu sakomi ya na yo. Ça veut dire que na banana no wana na su banana. Yo obligé jamais. Donc ozela wana tia osama kamna ye. Muto azana kati aveuglement. Bako kabele $100. Muto azana ngo ya komona te. Azu pe $10 à payer $10 kutoke belé 1000 francs. Net va péter qui s'assort, on 1000 francs. Ah, merci. Il y a juste $100. C'est comme ça que mon a, Moutazo Sala Moussala Bafuta Kembo. Mais au tali la télénae, au tali via Zomene. Et ce concorde était, Azana c'est à servitude. Pourquoi? Parce que Aza frappé l'aveuglement. Vraiment. Mouto Bakangi Makolonae, Akoko se déplacé. Et Zana Batu Mama Kapache. A quoi ça déjà taba 5 passeports à Zosalissaka après 5 ans ici donc on a donateur ya affaires étrangères awa na komo na ekota déjà na circuit donc sera yeka ba pesa donc sera yeka mala bo pesa yeka donc moi bo ça mutabo azate ya kopikele biso crise awa mais ata Afrique du Sud apamba Abuja na note pourquoi? Parce que ces pieds sont liés dans la sorcellerie. C'est pourquoi des gens comme ça n'a pas service net il y a délivrance de ça là. Ils auront journée directement pour toi qui chaque lundi. Chaque lundi tu as un service à délivrance. Donc ils auront prière à combat de 8h à 11h. On est à chaque lundi. Chaque samedi pasteur azo yamba puis azo sambela pona batu. Et na batu musu baza na grâce. Oye wana to sololi na bando sambela pona ozipe délivrance. Il y a biso délivrance ezate potokena mangengenge tokotana 100 jours à mabondeli photo lukanzambe c'est un don que Dieu nous a donné. Donc nakola la bona la muki boyelinga kamoko boto sambeli avant hier nalali na ba 6h papa na bibi na balcon na tala boya papa fongola mwana moko akangami akufi na kiti na yebisi mwana musala fongola fongoli ni papa tela mwana kombo ne nani bisi kombo me na bengi ka kombo mwana la muki pour dire c'est un talent, c'est un don, un charisme que Dieu nous a donné na senga ka ngote na sanini biloko wana kute kota ngate. En tout cas, bon, bana oyanga baebi, na so kende déjà depuis 2001 na banda ministère de la délivrance. Je suis dans la délivrance. Je n'ai jamais échoué. Au ba memenga mwana mo ba pese kindoki, mais tolembani ba ke na Yesu epana. Au contraire, to ya magabato ou t'es pas prophète, ba melise ba bido ba mai, ba sanzi Yesu biloko nini. Mais kindoki silité aye tolande la ba prière. Il y a des gens qu'on a délivrés par ça ba salanzambe lelo. Donc chaque lundi de 8h à 11h tous en église et surtout awa lobby vendredi tous en service à délivrance et ça veiller à délivrance à ma famille na kimwenza. OK. Tous au côté déjà lobby vendredi à partir de 16h tous en kimwenza 18h to koti n'espace oyo to kosala. C'est pour tout le monde qui peut nous suivre et vous allez en direct pour nous bandeko bako landango bamsaza empêcher na Aaron Tsamwene TV bako landango on va mettre ça en direct. Kuna butu mobimba on va adorer le Seigneur peut toko kende na ba service ya délivrance ba ensemble se retrouver. Merci en tout cas pasteur Aaron, ba remerciement na banani et puis et le banigno pour le banaba au nyonso balandio et puis ba serviteur nyonso OP parce que ba pasteur moso pour aluka ngomba okende akolo ba mardi na kinena le koyoka pe moninga nango aleka na capage télévision et puis ba to nyonso balandio ko isa bango nini est-ce que numéro autococha a exali valable pour na bato ba ko benga et voilà quoi pour te clôturer on m'a capage na bandina nous na likambo etali ba pasteur
Bon, je sais qu'il y a des hommes de Dieu humbles, mais basés la plupart ce sont des orgueils. Et là, on appelle le lin de paix. Exact. Parce que on connaît en partie. Moi, particularité, tu peux ajouter et pas à Moninga. Et ça m'a bêté. Donc, Zamba Sunga, je lance. D'abord, nous remercier Balambi à Capache Télévision. Merci. Bobazo Landabiso. Merci. Zamba vraiment Aïba Nakopambola Bino. Et puis, nous remercier Bana la gloire de Dieu, Mobimba. Baobasana Bandal, Baobasana Plateau de professeurs, Baobasana Salongo. Pourquoi pas Baobasana Libanda Mboka. Na remercier Bango pour notre soutien à Bango. Je prie que le bon Dieu le bénisse abondamment. Numéro Nabiso et Zami Balé, Oyo, et ça valable, et ça na WhatsApp, et ça peut occuper Kobenga et tout. Il y a les bosses, il y a les pistes 243 81 30 476. Il y a Mi Balé, il y a les pistes 243 9 98 29 65 47. Merci. Apambolio, Apambola Église Mobimba. Merci d'être passé. Espace Nabiso est disponible. En tout cas, vous en appelez Kochabiso, Namabondeli. Bon, on a dit émission, en tout cas, extrait et copié dans la page de Gocha Yango na YouTube Nabiso. En tout cas, bon partager, bon benga moussa na nzambe. Ça, le problème, moi, Songolo Pakala, situation na yo est concordée na oyo moto na nzambe alobi. Azali disponible tout mo ibango bazalo ko ba soda bala la raté en tout cas nzambe ya pambola o la émission o to kutani prochainement ce qui nzambe a pesibiso souffle de vie. Bye. Capache TV. Capache TV. Capache TV.